Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la confiance et fidélité au Bopesa, Bonda école pour te savoir information à Kitoko partout vos alliés Kolo Apambola Bino parce que na alade on a une présentation journal et sécurité aux alliés Kitoko contrôle avec impact pena idéologie. Tofongoli édition sur mon collègue pour le savoir que affaire ya Chéribert Okende Nicolas Kazadi alobi que ancien président de la République du Congo Laurent Désiré Kabila azalaka assassiné na ba compagnon na ye po na bit moko ezaki bien précis tout l'anda élément oyo. Mona Congo boye bakena briefing oyo bazalaki nango entre mwana mboka Patrick Muyaya na mwana mboka Nicolas Kazadi o azali ministre de finance babetaki pe masolo ya assassinat ya mwana mboka Chéribert Okende. Nicolas Kazadi alobi ke aza choqué na crime wana pendenge ekomi marchandise politique donc eza manque ya respect la mémoire ya Chéribert Okende pe a famille na ye mobimba. Mais oyo etali ba rumeur ndenge baza koloba ke gouvernement aza simanango. Nicolas Kazadi alobi ke Boko ya ba ancien président de la République démocratique du Congo, mwana mboka Laurent Désiré Kabila, akufa kite na maboko ya opposition, mais batuna yende babomaki ye. Na ngambo na ye, mwana mboka Patrick Muyaya a rappelé que auditorat na parquet, eza polele ya ko recevoir ba élément oyo et ko contribuer na vérité. Alobi ke maloba ebele eza kolobama, mais ata mutu moko te aza koloba vérité ndenge makambu elekanaki. Donc eseki kokende na ba enquête oyo ekobimisa vérité na likambo ya liwa ya mwana mboka Chéribert Okende. Il faut boyeba ke gouvernement aza déterminé de manière que soki vérité bimi ba ote makambu wana ba subir ba rigueur ya mibeko ya mboka. Na suite des rappels boyeba ke Chéribert Okende azalaki assassiné depuis le 13 juillet à la province ya Kinshasa. Tokosenga kaka ba enquête esema avec impact de l'idéologie po dossier oyo yango ndeko biko betsa munda chaque jour à la carte ya République démocratique du Congo yango to betsi kaka mbunda 9e jour ya francophonie boyeba ke ekoleka avec impact de l'idéologie po nyonso ezobongisa makitoko to na image pe commentaire. Ndeko ya Congo, banani babeti sa kimbonda, balobi ke 9e édition de la francophonie ekosala matin na Congo. Luvunu na bango, po bango nde bazali bayini ya mboka, balingi te mboka, ezwa accès ya bato ya kitoko na cadre ya visite, kaka ndenge tolobaka tourisme. Bino moko botala, bambunda ebetamaki ya ndenge na ba réseaux sociaux ke, soki oke na université de Kinshasa, okomona nyonso eza mabe, mais eza lokuta. Bisombo na école, magazine d'actualité, autosali proche ya peuple, dépa, tokomaki kuna. Pour na vérifier, nyonso eza ba rumeur ezo les réseaux sociaux. Mais bino mobota na to kuti, na likambo o etali kutu ba cuisine. Kolobate basalango kitoko avec impact de l'idéologie. Et bongo bisika kolala, amame, o kolobele côté pognon sur l'état. Abongisango avec impact de l'idéologie. Côté kutumai, ata boyeba ke na inikilme za kokoso me boyeba ke. Ba bongisi kitoko. Na ba citerne réserve de manière que ba athlète o bazakuna bazala kitoko bino moko boyo kananga nini ba konsi bazako sala kuna ndenge nini ba betsa kimbonda. Cher au chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces pavillons depuis 3 ans ne sont pas habités. Cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la Régie des eaux. Sur à peu près 300 chambres, on a besoin d'une capacité de 40 000 mètres cubes d'eau pour assurer toute une journée convenable, en fonction de à peu près litres d'eau par athlète. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique. Pour faire distribuer les eaux dans les chambres, il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes. La koeba ezake likamba Congo ezayo ezayangai toti kaka kosaka ba chantage ya lokuta oyo ekobimisa couleur ya mboka ndenge mabe parce que 9e jour de la francophonie à la Congo eza lokumu ya Congo tala bino moko ba terrain ba piscine makambo ya ndenge o l'état atie misolo en jeu de manière que nyonso eleka kitoko yango biso to beti moneko komisa bakozi ya mboka na idéologie oyo en tout cas ezokende kitoko bolongola ba panique bolongola ba rumeur boyeba ke nyonso ekoleka kitoko avec impact na idéologie yango biso to beteli bakambo nda po nyonso eleka kitoko même le côté sécurité toyebi ke
mokonzi ya mboka azali ba décision kitoko biso tobetika kambonda. Opposant congolais mwana mboka Martin Fayulu président SID asengi match ya fair play entre ye na Félix Tshisekedi ezala po nyonso eleka kitoko. Ndeko ya Congo boyebakela mwa mikolo oyo seni abakisi mpo na dépôt ya bacandidature. Opposant Martin Fayulu président SID baza kaka catégorie la position na bango ya koboya ko déposer liste ya bacandidature na ba niveau nyonso. Kutu il faut boyebake ambassadrice ya États-Unis na RDC Lucie Tamblin aza ko insister participation ya ba opposant na processus électoral. Pour na Martin Fayulu aza ko supposer que Félix Tshisekedi azalaki la confiance ya famille politique na ye ebongi andima audit externe ya fichier électoral. Na maloba na ye ezake soki Félix Tshisekedi na batu na ye baza sur na force na bango ekozala malamu ba soutenir ba démarche na bango pe ya ko encourager audit externe ya fichier électoral na organe moko ezali réputé oyo bakopesa ba conclusion ya kitoko. Fayulu abakisi ke aza prépe aza sûr et certain la force oyo azala yango pe la population oyo baza ko soutenir ye ya ko gagner ba élection yango esengi match moko ezala fair play entre ye na Félix Tshisekedi ozali mokonzi ya mboka na mokolo lelo ya koyeba ezake seni abakisi délai ya 7 jours pour nous permettre na parti politique pe na ba regroupement oyo nanu ba déposer ba candidature te ba sala na lombango de manière que nyonso eleka kitoko. Malgré que ba SID ndeko ya Congo boyebake bandeko mosusu ya opposition babandaki déjà ko déposer ba liste na bango lokola ensemble pour la république ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Diplomate américain na RDC Lucie Tamblin aza ko encourager ba partie prenante ba continuer ko discuter na CEDIPO ba élection ezala libre transparente et apaisée. Biso mona ekolo magazine d'actualité tokosenga nyonso eleka kitoko de manière que décembre yango benza ba élection eselema po congolais azala posa à voter avec impact na idéologie yango tobekisika kambonda boyebaki Denis Kadima aza déterminé akobakisa biso mikolo te mpona dépôt ya bacandidature na députation nationale. Ndeko ya Congo boyebaki Denis Kadima oyo azali président ya CENI abetaki mwa tour na deux bureaux ya CENI pona kotala évolution ya ba dépôt ya ba candidature mais kokamwa sur place ezake ba candidat baza koya te ko déposer ba dossier la bango malgré une semaine ya rallonge oyo bapesaki yango etini ye apesa avertissement ya suka ya kolobake système ya ba jeton ekozala te pe prolongation ekozala lisusu te soki tokomi kaka le 23 juillet. A profiter ya kolancer appel na ba candidat indépendant ba parti politique pe ba regroupement politique ba déposer ba dossier bazela te dernière minute batu ya CENI baza sur place pe bien organisé pe baza kozela kaka ba candidat baya kotika ba dossier sinon ekozala pasi ya kosatisfaire batu oyo bakoya après délai prévu. Na titre de rappel esengeli boyebake CENI abakisaki 7 jours depuis samedi 15 juillet pour na dépôt ya ba candidature na députation nationale yango biso tobetisika mbonda kokoma journaliste professionnel pe koyeba kosala montage vidéo na kosima caméra kitoko centre de formation média indépendant et fongoli si ba porte. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Cobral Kaloubi, cadre FDCA, qui a déposé candidature avec impact idéologie, Azaki accompagné la présidente fédérale Nabango, Maman Alphonsine Bundu, la Chika Pakuna et le Kanakin Dengenin. Monnaie
Congo, moto nyonso ayebi ke seni déjà asi afongolisaki babiro na ye pour na ko récupérer ba dossier ba ndeko oyo basekeli bazala ba candidat la député national. Mingi dangonga oyo atako baza ko avancer ba réseau ndenge na ndenge mais ba oyo bandimi ko accompagner mwana mboka Félix Tshisekedi pour avoir deuxième mandat avec impact de l'idéologie. Bango déjà dépa ba déjà ko déposer ba candidature na bango kitoko. Botala ndenge boza komona wa ebele abatu oyo bokotulanga tozali wapi awa tozali na Kamonia na circonscription ya territoire ya Chikapa ezalaki de mokolo ya samedi 15 juillet eyindaki makasi po les grands leaders ya kuna mwana mboka Cobral Kaloubi Biliantu oyo azali cadre de la parti politique FDCA ya mwana mboka le président Basi Lukwebo oyo azali président ya Sénat akendaki depa accompagné na présidente fédérale ya FDCA Kasai mwana mboka Alphonsine Bundu elongola bakadre ya parti politique na bango ebele bakendaki de ko accompagner depa la population oboza komona kaka po akende ko déposer candidature avec impact na idéologie bino boko boza komona tango bakomaki na bureau ya seni ndeko ya Congo yebake mwana mboka Cobral Kaloubi Biliantu elongo na fédéral na bango bakotaki depa po na ko déposer dossier na bango kitoko bayambi bango kitoko pe a déposé dossier na ye avec un objectif ya kozala candidat député national pe ya ko soutenir le président Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat na kitoko na suka ya masolo bino moko boyoka lokola mbonda ekolo etabolaka partout ndenge nini babetsaki mbonda Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, mais aussi il y a kopesa ye majorité moko écrasante ezala na niveau national to na niveau provincial. Lelo toye ko déposer ba candidature na biso en tant que ba député nationaux na territoire ya Chikapa awa na kati ya Kamonia. Toza ki biso mon côté, toza accompagné na présidente fédérale na biso madame Alphonsine Bundu, mais aussi na ba mandataire na biso notamment camarade Madila François. Jusqu'au municipal pour prouver combien l'AFDC est une force. C'est ainsi, nous étant responsables comme fédéral de ma juridiction, je n'ai pas cessé à accompagner mes candidats et les mandataires pour prouver quoi nous sommes dépassés pour faire voir que nous sommes une force. Il y a un autre se dépasser qui a effectué une distance de 150 km à moto. Comment na mwana mboka Cobral Kaloubi Biliantu oyo azali cadre ya parti politique FDCA accompagné na maman présidente fédérale na bango mwana mboka Alphonsine Bundu na ba cadre ebele ya parti politique na bango FDCA ndenge nini ba accompagnaki ye pona koluka kosala dépôt ya candidature na ye yo ozali kolala yebake déjà kuna na Kamonia na territoire ya Chikapa Cobral Kaloubi akangi de masolo kitoko avec impact na idéologie pour couler social okolo yebake okozwa na ote parce que ye aza déterminé ya kopesa deuxième mandat et pas Félix Tshisekedi ozali chef de l'État la République démocratique du Congo yango biso topesi ka ba bonne chance po akende liboso pe tobeteli kaka mbonda. Des députés français ba déposé na parlement français mercredi 19 juillet proposition ya ko condamner Rwanda sans réserve ndenge baza ko soutenir ba rebelle ya M23. Ndeko ya Congo boye ba des députés français Arnaud Legal pe Carlos Martin Sebilongo basali annonce depuis mercredi 19 juillet ya kolobake ba déposé na parlement français proposition moko ya résolution oyo eza ko condamner soutien à Rwanda na ba rebelle ya M23. À travers résolution wana, les deux parlementaires français va souhaiter ko condamner sans réserve instrumentalisation à Rwanda na ba M23 oyo baza ko boma batu na ndenge ya mabe na partie est République démocratique du Congo. Ya koyeba ezake na rapport mosusu ya le 20 juin oyo eleki ONU a affirmé que basoda ya Rwanda baza renforcé na mulongo ya M23 na ba moment ebele pour les contrôler ba point stratégique na province ya Nord Kivu. Gouvernement rwandais abwakisaki ba accusation nyonso wana ya kolobake ba preuve exacte pe source ya information wana eza lokuta. Entre temps situation sécurité kuna eza kaka mabe pe ba civil ebele baza ko kima na ba village na bango yango biso to seka na FRDC asa musala kitoko po kimia ekota yango
Tobetisika Kambonda. Trouble na IPN objectif ezalaki ya ko saboter ba bâtiment ya construction oyo eza ko tongamana oyo eza inauguré et pa mwana mboka chef de l'état Félix Tshisekedi selon comité de gestion tolanda élément oyo. Ndeko ya Congo boyeba ke comité de gestion ya université pédagogique nationale IPN Mokuse bapesi version ya bango ya koloba ke ezate po ya kofuta ba frais académiques na dollar américain na to ya BCC ne étudie ba étudiant ba saccager site na bango parce que accord wana ebandaki depuis juin 2023 entre IPN pe ba représenter ba étudiants. C'est là bango objectif ezalaki nde ya koluka ko saboter ba bâtiment en construction na oyo esi la qui peut inaugurer la présidente de la République Mwanamboka Félix Tshisekedi. Grâce à intervention à la police ne esali ke badeleka wana ba réussi na mission ya bango te. Nyonso elobami et pa Mwanamboka le professeur Josué Ilunga, secrétaire général académique. Malgré tout, comité de gestion basali nyonso ya koputa na bajeli wana oyo baza ko réclamer que baza ba étudiant. Malheureusement, bajeli wana ba boy négociation. Par contre, ba attaqué ba service union sur université wana na ba étudiant oyo bazali ko sala ba examen. Côté bilan de quoi Congo boyeba ke ba dégâts matériels eza ebelé. 4 blessés dont un enseignant. 24 personnes bakangami na la police. Toutefois, comité de gestion pe communauté universitaire IPN baza ko condamner ba actuel sabotage pe ba seng la justice asala musala kitoko ya ko kanga ba mener pe ba complice. Ya mingi ba pesi 3 jours pour la ko évaluer pe ko réparer ba dégâts nyonso wana biso toza kotala poto lingi nyonso eleka na kimia yango tobetisika Kambonda. Ba reporter ya lokuta ba koma trop na kata Kinshasa a la kata République démocratique du Congo alors soko lingi ba activité na ya mariage ya politique ya to penye sozo sa ezala kitoko avec impact d'idéologie pesa confiance na Mbonda école agency. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Pour la guerre ya Est boyeba ke Joseph Kabila a répondre Museveni ndenge alobi ke ye apesa ba rebelle ya ADF ba mine d'or na partie Est ya République démocratique du Congo. Mane ya Congo, touta ikola na ndenge président Ougandais Yoweri Museveni abimisaki ba révélation sur Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Mais koyeba ezake ata bayebi ye lokola recteur ya université ya Kara tout oyo Joseph Kabila Kabange aboyi kokanga munoko. Joseph Kabila Kabange a démenti ba accusation nyonso oyo Museveni alobaki ke apesa ofele mabele ya Nord Kivu pena Ituri epa ba rebelle ya ADF po basalaka misala ba or batekaka banzete babimisaka ba kakao pe basoka ba impôt la esprit ya kobongama militairement. Pona Joseph Kabila Kabange nyonso eza lokuta eza ba manipulation pona kokotisa confusion epa ya peuple congolais. Na maloba na ye abakisi ke bakisation ofele pe ya lokuta ya président Museveni oyo baza ko déstabiliser région eza soni kaka pona ko distraire peuple congolais pe ya kokabola bango. Abakisi lisusu ke
gouvernement na ye bayebaka ba ADF lokola ba terroriste kutu ba informaka même communauté nationale des Nations Unies na ba mabe oyo bazalaki kosala po baluka ko intervenir boyebake parmi ba groupe armé oyo baza kotia ba désordre de la SRB du Congo ba ADFP baza ko bomba batu na ndenge moko ya mabe kutu boyeba na août 2022 plusieurs Kongura na Butembo ezalaki attaqué pe plus de 800 présumés bakimaka armée congolaise abetisaka mbonda ya kolobake ba ADF na bamaima inde bazaka ba hotel mabe wana awa bakomi kofunda maboye biso mbonda ekolo tozokomi tuna qui dit mieux wait and see parce que mabe ekoti makasi esengeli vérité ebima po mbonda kitoko ebeta mafe kimia ekota la kati ya Congo yango Betisika Kambonda. Soko Salaka un bon leader avec un partenaire idéologie politique. Vision na yo et bana emona na baye bayo. Les cas la plateau Mbonda ekolo. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na ya wana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle est limitée na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Écrit ma tête nini obongse biso pona o etali ba fait de société. Mona Congo yeba keli kambu ya kala ngangu kala technique. Oyo optikala la système ba macheti la système ba sopeka ko senga e koma ko sala soni yeba ke ba sekaka yo oyeba kate botala mwana mobali o boza komona tokende ko découvrir ye asala kabiloko o bomoni batena se oyo mingi bato ba moto bato ba mituka de ba somba kala cadre kaka ko lukake esthétique eleka na ba velo na bango to pe na ba mituka na bango biso Bonda ekolo tellement que tolinga mingi développement pas avec ma caméraman de ghetto kitaki pour la kotala idéologie oboka ndenge nini abetsaki Mbonda ngajino deko o baebi na Pascal baebi musalo yo na bandango lelo te banda 2000 tilo 2023 na expérience à makasi mbe musalo na sala ngo ezaba ar na kotsa na ba maison wa yebi ayebi ngandi mna kanyi Pascal na wazobenga ba jeune baya musala yango ezalia soko yebi musala no okufa nzala te ngai na nga mutema ofungwa mana zaka bien na batu soko yena koyamba na wala kuso musala pere sunga yo yabo esali kitoko comme na article 15 ndenge mwana mobali alesaka libota na ye famille na ye pe abengi mingi o boyebi ke bokomona esprit ba machati botika boye pembe na ye akolakisa bino nde basalaka yango de manière Kinshasa pesa munene oluka pe kwa
na yo obanda koteka mpo obikisa libota na po yebake kuluna ya 40 ans ya 50 ans azalaka te lobi okosika kaka o vie nazolia te sauve nga mengonga yango yekola mosala il n'y a pas de sot métier il n'y a que des sots gens yango tobetika mbunda. Ndeko ya Congo kaka ndenge bozo komona ba image oyo moyen kutu toloba mingi ezate botuna nga tozali wapi tozali kaka awa na centre ville ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke na quartier Luebo esika wenze ya maboso ezalaka o mingi bayebi yango po wenze oyo esalaka impact na idéologie mais botuna nga wenze oyo ekenda wapi érosion oyo boza komona oyo nde emema wenze oyo mpe emela yango mobimba ekenda tsubu kutu burgumestre commune ya Kimbaseke ata rapport moko asika kosala te mpo kote oyo bayebi ata ye te mpe baluka bamema ye elesika oyo atikala kokoma te eza kosala pasi na population ya kote oyo gouvernement congolais botala nano likambo oyo bandeko ya commune ya Kimbaseke na quartier Luebo balelisi son de cloche po bazangi esika okende bino moboyoka ndenge babetisi mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo tozovivre na pasi puisque normalement presque bandako nyonso tu esila kokende pona ndenge bamvula betaka mingi awa boye suivi ya l'état ezali te alors yango wana sikasikoyo presque bandako nyonso ezalaki awa bandako nyonso tu presque ekei bamama na pasi bazongi na bandako ya baboti bana epai papa epai pona nini bandako nyonso tu presque si ekwei. Et puis ça fait déjà longtemps ezali te ke ya lobi kuna mais e banda kala penza kenda mapangu nyonso kenda babwaka babuka lupango sikoyo biso batu totikali otala pasi moye zate na bana na bakoko ngai mama veve nakokende wapi na bakoko awa tokosenga kaka na gouvernement boyebake commune ya Kimbaseke eza monene eza kaka komona ke baburgumestre baza incapable ya kovisite commune mobimba yango soki mpe moyen ezali na misika fourmi bokabola yango ekomata de commune parce ke ekosala kitoko et surtout ke tala berosion oyo esalama esengeli barapport mais burgumestre incapable meme ya kokoma kote oyo po rapport ekoma yango tobetisika mbunda timoli bamabulu oyo po encadre nga memoire ezakaka te j'ai cité mbakoko tiri mokote bacaricature élément nini opropose mpona mokolo lelo ndeko na kati ya Congo likambo oyo etalima ya régie des eaux toyebi te ekoma kopesa babota mingi pasi okokendela bakomini mususu lokola bakinkole bamonga fula to mpe na bacampus mai kutu ezalaka te ekoma konyokola population kutu population po bazwa mai ekoma kosenga ba exercice ya ndenge na ndenge surtout soki na matetela ya banom batu bakoma kokati ya rivière ya njili mpona kokende koluka mai na ngambo ya njili yango boyoka lisola lelo ndenge bandeko bakufaki na ebale mpona koluka bamai na ngambo ya kokatisa litwa babwatu naza Kadafi te bayaya affaire ya mai ekomi pasi il faut kokatisa na babidon na bwatu mpona koluka mai pasi mingi na bwatu keba mai ekoki po ya mai te bandeko likama tokufie kaka ndenge boza komona bandeko bawelaki likama komata na bwato po bakende koluka mai na ngambo tala ndenge likama ezwi bango tuna mayo tsubu bazini na bwatu yango les petits mikendo depa epa les grands maîtres po le vetirinde apesaka mayele parce que aza mokonzi ya sagesse yoka ndenge ezoleka vetiri mpona kaka koluka mai likama ezwi bandeko oyo pasi ave le vietiri mpe na ngambo na ye eta mokonzi eta mokolo sagesse yoka réponse na ye tozokopona likambo oyo te peti pasi ya mai ezalaka kasi ya mbala oyo pardon mpona nini boyeko chef de l'état to gouvernement botelano likambo oyo esali pasi komona kaka mpona likambo ya régie des eaux bandeko kozanga mai bakoma kokatisa bibale mpona koluka mai yango
tokosenga la régie des eaux musala pe ekoma kitoko tala pe likaba bandeko o basaka ba mai bandeko bisu sukutu basala ba robinet mais ba robinet ekoma na ngokaka ba échantillon ya boye esali mabele ebela bibale oto na Congo tokeli la mai tala bandeko ba kufi Sonia babo sabe bisala binoko avec un partenaire idéologie tandi nazo seka kitoko pona yebi ke bozaki ebele bolandi édition mokola lelo bo continuer ko s'abonner toujours massivement la chaîne YouTube na biso monda école officielle P. Vous voyez toujours que la publicité d'Abino, l'annonce d'Abino, le sport d'Abino, et que les cas avec un partenaire idéologique pour école dans ma kitoko, na ba chaîne et belé partenaire autres collègues. Wilfried Sambazaki na sima caméra, Igri di matin dans montage GP réalisation à l'aide de la présentation. Donc outana prochainement son collègue à Zongi Dépôt. La ligne Abino toujours ma casse. Bye.